Ya solo mama Rosalie kaka ndenge outi koloba tolobaka yango ntango nyonso mpe tokolemba te tokolobela toujours ke ngwanda azali ya biso te mpe akotikala kozala ya biso te malgré ayaki na systeme ya koganga mwana mboka me lelo toye koyeba ete ye nde azalaki mopaya yango ete peuple congolais na minute oyo balingi kutu kosentir ye lisusu te. C'est un type, il faut azonga esika awutaki 32 ans assis allié à Yibi alors que atika ko distraire biso ba peuple na ba discours na yo ko mona kaka zo pesa ba exemple o mwana moyibi akili ko yiba o moni ba référence kaka ya makambo moyibi na munoko pona nini ezali nde héritage na bango ya makambo miyibi ndenge bakabela kimboka pendant 32 ans yango noko o mwana moyibi akili ko yiba na retour na etanga zozonga est-ce que ba proverbe mususu ezali te oya kokoluka amoni kaka oya mwana moyibi mpona kolekisa bino ke aza koyebisa bino indirectement ke ezali likambo ya kimoyibi donc etikali déjà na kati ya makila ekochange jamais. Alors bandeko congolais biso tolobaki yango ete il faut boyeba yango ete biso tokomi batémoin gênant tokomi kogene yango nomoni bato mosusu baza susu na liloba ya koloba te bakomi nde kofinga koloba n'importe quoi na kombo ya chaîne ya www.zoomelmil.com mais tolobaki ete kofinga na bango yango te ekolembisa biso mpona kotombola mongongo mpo totalisa ete esika verité ezali ekotikala kaka verité. Bandeko tozali koloba yango bien baoyo mito ezosala bakokomprendre ndoko tozoloba bandeko babolingo. Joseph Kabila ayaki na Congo tomoni papa na ye tomoni mama na ye ata kutu bango bazokolinga komonte ba histoire mais tomoni bango quand même. Petit ndenge Laurent Désiré Kabila kufi atikala jamais ko démentir ango lobake président na biso Joseph Kabila azali mwana na yete wana ezali témoignage munene mais bandeko ba bolingo toza ko révéler bino likambo yo soko tuni ata ba ministre ya tanga Mobutu bakoyebisa bino ba ministre tanga Mobutu ezali ko mwanta msusu ba papa mokolo wa pombo ugoko mama na mokolo wa pombo akufaki ba ministre bake matanga papa na kengo adondo bien mama na kengo adondo kufa ba ministre bake matanga mama papa na likuli obe mama na likuli akufaki bake matanga mais bandeko ba bolingo ndenge kaka le terminateur akote la biso na mbuka na ndenga banda kokamba mbuka jamais toyoka ke mama na ebo ata mama na ngwanda lelo lino ebande kosala epasi ngwanda kosala musala te akendeki na mbuka kuna po mama na emiso mino ezosala epasi jamais. Mama na ngwanda ndenge za wana en tout cas kota ke hôpital donc moite donc ngwanda mikolo aza penza démoralisé azoko kakuti ko musala te akendeki na mbuka kuna bien na lisala ko te mama na ye azalaki azana na hôpital kuna jamais. Bandeko makambo tozoloba ko mingi bazokanisa tozosakana mais Dieu merci pour nini bato oyo bakonzi oyo mpe ya solosolo basalaka na ntango ya Mobutu mingi mpe babengaki biso mpona koloba ete non basujet oyo bino bozali koloba ezali basujet ya solo mpo ete bomoto ya ngwanda abima kaka boye mais moto azali na verité nyonso ya makambo papa Kema nda ebi bomoto ya ngwanda mais ope papa Kema fungola munoko penza bimisa nyonso il faut azalaka na motema ya bonzambe mais soki azali kaka na motema ya lokuta akokosa mais tolobaki yango ke vérité atesali mikolo un jour ekoya biso tolobi lelo ntango mosusu nzambe akosunga un jour motu moko mpa kobima kaka na ndenge akoko émission na biso akoya kokomplete biloko oyo biso tolobi yango wana tozali koloba ete mboka na biso République démocratique du Congo biso il faut topesa bakonzi na biso maboko po ete mboka na biso ekende liboso. Alors tozali kosenga mpe na bakonzi ya Congo il faut boveiller makasi po ete surtout bakote barichesse ezali il faut sécurité ezala makasi po ete komi na bato mosusu komona banguna bakokota na mboka baye baza kopie barichesse ya mboka bino bozwa koyeba te après nsima ale kaka bato nde bazali kozwa bamakambo baloba tala bato oyo ko baopoza congolais bamayini bayebaka déjà ke kote ta mosusu ya este ezali na bailego moko bazokota kote kuna mpona kopie banini ane bakokende sikoyo bazwi baelema wana banini mpona baya kokomplete bayatala kutu gouvernement babiloko aza kosala or ke ce n'est pas ça toyebi politique ya wana nyonso ya bato baza kosala yango na tolobaki ete bandeko ba bolingo
yo moto na ntango ya deuxième république omesanaka kopanza bambongo o 10 000 dollars na mokolo o 20 000 dollars na mokolo o 30 000 dollars na mokolo po oyebi ke opanzi esima ale ozongi esika libulu ya mbongo ezalaki oke oyibi bato ese ekangami me botala lelo bato yango bakoma kokemba awa na poto kobaluka na bamatonge mosusu okomona koma kosenga bato bamasanga botala ata général na bino bobandaki kobeta tolo o général nani oya garde civile général na bino ya garde civile otala kutu ko baramoto bomoni ndenge baramoto akoma kobaluka petit est-ce que lelo nakokozwa ata cigarette te baramoto akoma lelo kosenga pena okaka yalo bakusika nakokozwa likaya nane ndimaki mokili ekobaluka yango balobaka na mokili okosala mutu mabe te kosala mutu mabe te baramoto akoma kosenga bato na babiere kokamo waka apeti ndenge nini nakomela ata mwa moko te mpona kolakisa ete nzambe ayebi koconfondre bato mpe ayebi kokitisa bato yango wana toyebisaka toujours baministre ya lerais bocontinue toujours kolinga peuple kozala na peuple ndenge tomonaka na babilili elingala facile parce que lobi on ne sait jamais soki lelo bangwanda oyo bazalaka bien na ntango ya deuxième république na bapeuple ntango mosusu peuple nde motalingaka banda kotelema lelo kuna na congo mpona koloba ete no tolingi ngwanda zonga na congo papa wana zonga balingaka banda loba mais tellement mabe elekaki aboma bato nani yango akolobela ye epuis misu makasi lokola azali moto neti asalango na ekala na nganda lotoko aza koya kokosa bato mpe aza kokanisaki bakongole baza bakongole ya lobi oyo ya ntango ya ex-zaire ezali mpasi mpe mawa mboka na biso tokosoutenir bakonzi oyo bazali kosala mosala ya malamu mpe tozali kopesa soutien na biso na bato oyo bazali na idée oyo na poto bazali kozonga na congo mpo ete bakende kocontribue bapesa un plus voilà bato oyo biso tozali na bango besoin tozali na bato oyo te bazali koyela biso pamba masolo ezanga ntina boyakala na poto awa eloko ya malongi eza te kaka bamakelele biso tolingi bato oyo bazali kosala quelque chose na congo voilà yango wana omoni ete tala ndenge nzambe aconfondre bomoni ndenge moto ya bakombatant esili toyebisaka bango ete moto na bango ekosila batiaka tembe dieu merci tala ndenge lelo bamisusu bakoma kobenga biso ba ex combattant omoni ndenge bakoma kobenga biso kopesa biso ba nouvelle mpona kolakisa ete nzambe azali kopesa toujours loboko na bato bazali kosala mosala na bango na ndenge ya juste alors mama kozali natikeli yo maloba ebongo nsima ngai mpe na koloba oyo nazali na yango